MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, certainement besoin de reconnaître moi si vous laissez go moi si ya Kevin. Moi si oyo ya ye, oyo loli yebi. Yeyo. Babala nanga légalement na miso l'état pe na miso ya Nzambe, pe ya famille. Batikela ko kabwana te ni na famille ni na l'état ni na miso Nzambe. Kevin a obala axolangi. Toyo kaka to mona. Abandeko, e ama eza patient. Bo pesinga résultat na yara na episara bino ke eza important olinga munoko mboka. Nzamba kela o Congolais na tina. Nana raconte votre babala bikolo te mais na lota rango te ni mes enfants. Lelo mwana ambale mbale autono mama na habité soki ma condition de toi puis soki baza ko finemi ce pas mendele oh mama soki na koli un jour na s'engager na mundele est-ce que ça mabe na biso yo beta leki no mwasi yawe eloko mokeka osimbi na nzoto kasi mundele o bengelo police puna mambo ne zalade azo sekango te ngana za violente ngeli so meko so beta leki na après na koti na cuisine na kangisi poubelle na biso tayo bimbo ya libanda ano beta game au baye anga biso kasi bon sko ba mundele ndene boy mindele il faut ça la comme ça mi konyo so déjà na côté déjà ba idéologie on a découragé à suivre la famille na l'autre rabicolo te nzama ko sa posa motema moto donc du coup so eza loro de jo kanisa ata ko ya pe ko peso angote nana raconte votre babala bikolo te en tout cas bolimbisa ngai mais c'est important ce soit na lingala so ko yinda na lingala et puis ba connaissance na bino batamangala boyebani yebani donc loro mo mu pepe on jinjale ki nini ozalo courant bande ko nzambe kanda za monene mama na za sud africaine za pene pena ba soki ba masa batamangala te lingala ebite Kevin sola ba makango na ndaku ya yo karamene te ebi lingala te voir même ke bateta msuba makango ba no ya na ndaku bazo beta ndinga mi bali bandoki Kevin abala meneti nzambe mutu moka kenda ko signaler oyo ofandia mais yo mobile no bal na Afrique mobile wapi boni boyeko mobile ke ko luka musala yo ebite sana la kisayo mama linga piqué crise na beta lisolo na te obi mambo ndenge kenda ezonga Adonai gwen tende kuka of to obi mambo ndenge kenda ezonga mama na ti akokate afuta biya kenda Congo. Imaginez mobile tikio na mwana za maladi. Mwana zobela et puis mwana ngo azala très attaché pas tata na ye selon la dame maman na ye. Mwana za attaché makasi sope absence à papa mtabili saka na ebité. Moi c'est lela akenda Congo ke kozwa mobali na ye. Pasi na motema leka tina ba émission tina na émission pas sango so na bosanité. Ba ne obota la niveau. Basi ya moko obiki basi ba botali bala batu mama malgré ba lobby rien bolingo na ngande bolingo na ngai ya on bomoni na yaki na pesa conseil mes frères et sœurs bolingo za compliqué topé mystique topé ndenge ce qui est vrai na matière à love surtout sur les embala liboso kende muto na expérience a otimba comprendre ebi parce que ti de procéder après déception to couteau machin a osana ba réserve na ebi tanti na mo aibsanga tellement c'est à coli à vivre vie alors il faut linga avec détachement colinga avec détachement comment colinga avec détachement aibsanga ya sportif à bolingo donc mutu so ina vie na ye ata lingi o makasi mukolo okende et o déranger mingi te bande o babolingo na ngala pesa conseil na bande ko basi bolingo za mystique kande baloba ba peksa mutu oyo bon siko kuna za sens inverse muto si akenda sans doute ba peksa yemo déjà à comprendre ba aux précautions mais muto na kenda te ezala pasi bayoka sur 100% 95 bayoka ate mutu somo te monsieur ke yango moni lelo basala nzambe belé malgré nzamba lakisi malgré nzamba lobi aksa lokolo sapatu ya yote malgré nzamba loba mais ouf
tellement ta aksa yengaki yengi libala ezoya te age ezopusana alokoti Kevin Mark déposé neti azaki jigola famille lolangi awa mbongo ezali awa et puis ayebaki po mama olangi azalaki su te poso mama olangi azalaki bato bayebi mama olangi voyou wana nga okota na famille te nge banana ndene so ekutu bandirsi aboya andirsi azaka pe chéri aksa non mama olangi lo batala na lingi relation wana te na lingi buzoba wana te pona nini azali muto a révélation ti ayebaki aboya bongo ka voyou ayenge banana ndenge nini et puis plus grave akosimba micro na cher anani na ministère wapi bandeko tellement aksa yengaki esimbi te kote nyonso akendaki esimbi te nzambe so esimbi te kote oyo esimbi te kuna eza vie ozoluka te eza problème te encore ba déception mpe ezaka mabe so eleki mingi ti okende kokotisa motu bisika mosusu esengela ye te tala komikitisa te na niveau oyo ana poids ya aksa te par rapport ya CV ya aksa ya bagage ya aksa katu mwana wana aza na poids ya aksa te kuna na prophète neme simbi te koto na ndirsi simbi te koto na le kofe déjà azaka marié je crois que nous avons cherché le kofe bref eza problème te eza vie eza parcours eza makambo ake onganza mana katu mwana wana lobi asa marque déposé nzoka nkuyu et du coup na babolingo bongo mingi eza mwasi nde moto amipesaka makasi danger ya kolinga mobali makasi nde lo na ekoteya ba jeune fille to pe bato na babala te tala na bolingo et marchera bien so mobali alingi yo makasi to pe koleka mais déjà devoir kolinga ezala devoir à mobali non mari aimez vos femmes eza penza devoir à mwasi te omoni na relation bolingo mwasi ezalaka nango toujours mais muto penza esengeli alingaka eza mobali yaya so ngo ozala heureuse ndeko mwasi na libala to na bolingo mobali alingo makasi omonso mobali afani na yo en tout cas ata aza soki mobali ya teti ya orgueilleux aza so na bamakambo soki nini ndimelanga le fait kalingi yo en tout cas aozala na pona yo aolingo perdre yo te aolinga yo pa oprouver yo yango mais soki yo nde moto olingi makasi ema et puis différence na mwasi na mobali ezalaka mwasi bokobanda relation bolingo eza te surtout soka bobandi obota bolingo yaka automatiquement topé ata boboti nano te plus bozo se côtoyer bolingo yaka par contre c'est pas le cas pour les hommes mobali soki dès le départ alinga côté auti bolingo te c'est des cas très rares oui ngonga mwana expliquer bino mama ngo ezate mais bato bayebi ke mama na lo beza solo ta ba olanda nga ba comprendre ete apenza coach solo na lobi bonga na ma coach ba mama bala pamba ya ba mama bolingo pamba kasi na zana expérience te na yebi mama ngo parce que na leka wanati moi j'ai souffert nzambe kasi même histoire te na bomba te bolingo mobali kolega yalinga yo na place topele c'était compliqué j'ai forcé pendant plusieurs années Nathalie Konatana sena ya kufa vie ya moko c'est ça ndenge aksa à souffrir en silence pitié moi ce moment où commissaire mobali pam le colo cher mon mari il est doux il est tendre mon mari batuni yo te déjà ils ont funda que non c'est un homme violent un homme qui bat sa femme mobala betara moi sa mobalité et alena gi osalisa mutu wana black topé bazo banga et poza na paquet bino ba tetela ndenge nini franchement ma mingi mutu akokendele na ndako bonikie mais ala pa comment ya robetara mwana mwasi bon soka bomie moko mususu maman kufi papa kufi batikeli bino baleki vous êtes incapable ya quoi si mec est grand frère qui yaya et plus grave église t'as les commis dépotoir un fou comme ça comme ya roteara ti ayoko sala buzoba likolo cher violence likolo cher ya mami ngeza patient aksa courage il est trop tard moi je crois que quand c'est la brisement ouais nzambe mo ebi lobezara ya nzambe ressaisis toi ya makambo koleka
yaya linga mbala tika mbala linga yo ata mbula ngo eleki okomi na 50 tsa elikia e osimba nzamba zala bomoi soka ko mi pesa 5 ya linga yo okufa mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akofi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus